makambo bolingo okoki kosouhaite baparents bazwaka tanto kobalaseye balere voilà ya congolais culture pour apparent nene ngambe mundele akobana mwana nene na ndako te abanda koenseigner culture Hello, welcome, bonjour, bonsoir. Ça dépend, on a Erni Niyo, Oza Kolanda Biso. Bienvenue na chaîne Nabiso ya Epa Nabiso TV, Kande Tolobaka, Epa Nabiso, Eza, Epa Nabino. Nga isusu la charmante na ye lisusu, cela veut dire Generation Talk. Generation Talk et ye lisusu Kande Tozalaka, to pesi sujet, to débattre yango. Alors, le lot, tozana membre Nabiso ya Sika, o tozo welcome. Tozana papa Nabiso Maréchal, mais Congo maboko. Et ça va bien. Papa Nabiso a rejoindre Biso. Papa Oza welcome. Nation Nabiso, to sepeli kozoa pesu sous les lots. Alors, le lot tolobela, sujet moko est très important comme d'habitude. Tu as un sujet o ezalaka très important pour na koete communauté mabota Nabiso pe batonyo so baza kolanda biso. Alors, le lot topic Nabiso ezali. Pour na nini parents africains to congolaises pour biso toza communauté congolaise balingaka bana na bango to basepelaka que bana na bango babala kaka ba congolais mais bikolo mususu te. Alors le toza awa pona ko débattre lisusu pona yango to bosana te kande na lobaka point de vue nanga eza ya yote oya yope eza ya bango te to découvrir lisusu ensemble na bino. C'est parti. Bonsoir, Nabiso Yonson. Bonsoir, welcome Susu again. Na show Nabiso to sepeli Susu ko kutana Nabino Susu ensemble. Mes condoléances na Mr. Cristiano Azate parce que Aza éprouvé. Mes condoléances Susu na bande Nabiso na lead ba Arsène o bakufeli ndeko ainsi que tout le monde o bakufeli to pesibino ba mes condoléances oyo ewuti na Epa Nabiso team. Donc tozo banda débat Nabiso sikoyo. Papa Nabiso Maréchal. Bonsoir, welcome Susu. Bonsoir. Oyo ki topic Nabiso alelo. OK. Topic Nabiso eza matata. Donc toza ko espérer que Européen Nabiso point de vue na yo. Obligé. Mama sa bonio. Kitoko makasi. Et bon Mr. Cappuccino. Bazali. Donc, Koto Babi Bazali, j'espère que Koto Ope Bangope Baza très bien. Alors, nous, les Congolais, on dit très bien que Biso ba Congolais, Toza Batungo, to welcome Makabat. Ba Congolais, vraiment, Kota ko welcome, Toya Makapenza, Toza ka bien na Batunyonson. Toza na ba communauté belé, Bate belé, Tozo Kutana Bango, ceux qui sont ba business, peut-être Toza la paix, ba partnership na Batunsuso ba Congolais. Mais, si vous avez un makambu ya libala, moi, Kokoso ezali. Congolais a ba l'école mususu, moi, Kokoso ezali. Yango toye lisusu, to solo la yango. L'acoustique. Bonio. Good. Santé, ça va. Ok, kitoko makasi l'acoustique. Est-ce que yo oza prête ou bien oza ok de balobaka? Are you okay? Yako adopter culture mususu ou eza non congolaise? Yeah, on a un problème dans notre pas du tout. Yeah. On a un problème dans notre. Problème dans eza te donc oza na yo prête ya ko adopter culture mususu. Ouais, je pense. Mr. Chips? Bon. Oh, tolo bela makambo babala Is le mot mnene. Voilà. Bon, ngai pena na cause à prêter. Pour l'acoustique ça va, mais ngai penza il fait kara
congolais en plus ndengo yebi ngana muluba. Mais c'est Chim Sabadi. Bien ma case, je vous dis. Un simple questionnaire. Donc, Biso to ba luba donc biso normalement il faut to balala biso na biso luba. Mais nzamba sa grâce to bimo ni bana. OK. Donc oza réédité, oza prédité à quoi adopter culture mususu. Bon, la mannequin bon pour nanga nazana problème te. Oza na problème te à quoi adopter culture mususu. Bon, bango balobi baza na problème te. Maman ça, yo étant que parent, oza pena bana. Yo comme au sepela ou bien ozala OK moi na yo un jour aye ayebisi OK angi adopter culture mususu o eza non congolais o eza ba congolais. Eza likambo moko eza tellement monene ke eza passé. Ozomona tant tozoloba nga personnellement naza prêté. Naza vraiment prêté. Oza prêté que moi na adopter ki ni eza ya moi si eza ya mobali. Yeah, parce que nazo finki na ngate nazo finki na bato baza na sima na nga nazo finki na ba mama na nga. Donc nazo finki na bato nyonso tout eza passé parce que eloko oyo ya culture tokotisa kango déjà na kati ya famille. Voilà. Mais mutu oyo azaki na kati ya famille na biso a s'intégrer kité. Ozomona a s'intégrer kité ya koyeba culture na biso ya ba congolais et lelo to lo ba koyiba les ali souté. Alors et puis ça oyebi eloko nyonso tout même na Congo ezali soki bo balani ata ekolo msune ekolo msusu mais soki ba culture na ba intégration ezate na ba village na bino mibale ezaki mpe mwa pasi siko ya awa donc ezaki na membre na biso moko famille balaki mwasi ya ekolo msusu ekolo ngo eza na mputa anglophone te eza francophone mais moi ça s'intégrer te eloko te jusqu'à ce que libala na bango mbale ezate donc en tout cas par wana et puis ça biso malili donc naza vraiment prêté. Ah maman ça alobi ye aza prêté papa maréchal Mekongo. Maman ça a perçu point de vue naïe. Alors selon ye aza non prêté. Donc yo étant que parent, aux appels à bana, yo opposala d'accord. Ce que moi na yo a memeli yo mutumo pa no moko o aza non aza congolais bien aza congolais. Bon, personnellement na kozala open. Parce que au moni na makamba bolingo okoki ko souhaiter mais okoki ko s'imposer te. Parce que mutu soki alingi mutu na ye alingi mutu na ye. Et puis au moni souvent na culture na biso tolobi ke ba parents na biso bien ba congolais balinga bana bango babala ba payate. Mais ce qui mon père aza Dangote ou bien aza Bill Gates ou bien aza ou bien aza mutu ya mbongo na ndimite batu ba ko ima ou bien ba oboya. Donc en fait eza biloko moko eza lié na économie. Voilà. Et puis eza pe lié na batu baza open minded. Parce que ba parents na biso ba koko na biso mutu babanda masolo wana babanda rango ndenge Mr. Chim Salobi yaza moluba fois bala moluba même ezape biblique que nzambe na kati ya bible azoloba que mutu na muta bala na lokota na ye. Pourquoi? Parce que au moni tango akala ba maladie nde to yebi lelo ba problème ba makila ba nini to ezandenge to ekomi développer te. C'est que bat bazali ko yebango à partir ya ba famille que famille telle to bala na raté famille boy na famille boy to bala na raté mais batu ba komi un peu ko exagérer ba komi comme ça on est étranger bon qui est étranger parce que quelque part biso nous tous qui étranger quelque part mais c'est comme mon robot. Très bien, voilà. OK, Mr. Cappuccino, what's your take in that? Donc les gens qui ya koye banano parce que l'amour n'a pas de frontières. Mais ndenge bande balobi soki tozonge les bandeli. Les ndenge etanenge zalaki alors mokiliza ko évoluer. Tout à fait. Comme pesa ko changer. Alors ça biloko mo esengeli bato bazala enseigner. Voilà, bien enseigner culturellement et puis socialement. Donc, quand on a bien enseigné, quand on a s'engagé dans les locaux, ayeba
ba conséquences ba nyonso pe boya wana alors difficulté za makasi parce que bato baza pena enseigner te yango moni ba dégâts o nyonso zo kuta na molelo alors ndenge mama masa lobi eza eloko moya facilité ndenge marshal lobi eza eloko moko oyi ko imposer te ozomo oyi ko za na moi préférence mais oyi ko imposer te donc za likambusko ya kotala balance. Yo étant que parent, est-ce que yo okozala d'accord ou bien ozala ok ou bien ozala nesengo soki mwana na yo aye ko présenter yo mutu moko oyaza congolais te? Pour le moment te. Pour le moment ozala te. Mais ocho lo ba il faut ba enseigner. Kasama lobi te pour le moment te. Pour le moment ok. Mutu aza enseigner ne ko solo. Mais pour le moment on va te que hier son nom. Donc je sais nga mutu azala advice pour na boy ba ndenge beaucoup orienté ta proposition des oya ba ndenge au solo. OK, très bien, très bien. La mannequin nazongi sous ce panel. Est-ce que yo oza préparé ou bien oza la confortable, you comfortable. Yako mema et pas par parents, la partner na yo oza congolais té. Oza école mususu. Oza la confortable, oza la l'aise. Na kozala confidente, mais na kozala na stratégie. Na koki ko boaka na moka ka papa na ngate. Je pense que problème eza nini. It's like there's two folds in the situation. Eza relation nga na ye soki ezokende, and then our relationship with our family. Biso bakomole oyo tomona kate eza ke ndenge moko yefo a s'intégrer na famille nga ngape mpona ndenge na famille na ye. Très bien, voilà. Et biso pe atake congolais e mususu tozalaka na posa te ya koyekola ba nini ya culture mususu, voilà. Bon, mais par exemple nga ndenge nazali na yebi ke soki na keipa ba parana nga bakomeka, at least they will try. That's what I think I would like to believe. OK. Mais c'est Chimsku mwana tunezate po yo pesa nga déjà rotuna l'acoustique. Ozala confortable, donc ozala l'aise ya komema partner na yo aza congolais te et pas parent na yo. Sachant que ba parents de bazali baza besoin bazala enseigner. Est-ce que yo ozala confortable? I think now vous allez confident par rapport à la relation que nous avons. Mais c'est vrai que sur le comment on la famille et comment on fait teach quelque chose, tu vois, donc conformer tout. Voilà. Hein? Culture, les familles, tout ça, on va make things easy for everybody, you know. So I think I'll do that. OK, très bien. Donc ba parents to yoki banane balobi. Maman sana zongu shuka pana yo. Maman sana zongu. Na mandozi la. Quoi pas une réponse réaction na yo étant que parent pour le but ozana nous prête pour le moment mais réaction na yo étant que parent kozala comment ce qui mwana na yo aye ko présenter muto aza congolais. Réaction nange kozala normal parce que muto bazoya ko présenter nga azape muto azape mwana uti na bato donc ndina zo mwana nanga ndina kozwa ye donc relation nanga ekozala no réaction nange kozala normal na kolingana mekana ye baye mwa mutamukie na likambo alobaki ke Congolais aza na difficulté wana penza wana yaya kote wana esimbi. Pourquoi? Pour biso toza na facilité tala Congolais ayebi anglais te na Congo mais toza ba francophone toza anglophone te mais Congolais a s'intégrer quand même na musique ya anglophone ozomona donc biso toza ka ready et surtout Congolais donc toza ka ready ya ko yekola même culture ya bato mususu poto yamba bikolo ebele tozaka ready ya ko yekola et le peut ça la passe ndeza parce que ba bikolo mususu baza na difficulté ya ko s'intégrer la culture na biso. Donc ngana lovite ke but to change your ways for theirs or to compromise on a daily basis like forever is a problem. For example, imagine siko na yena mundele ya lobiga kufuta dote egozala scandal and it will be very, very hard for an African family to actually say, do you know what? Let's do. It will be very hard for this family to say, okay, we're not gonna do it, or we're gonna compromise and do something symbolic. That's for me something that I would say that is very rare for it to be seen. Or even if they would do it, you would tell that they're not happy.
Non, rien. Tu as bien plus de temps au lobby. Bon, je pense que les Congolais, bien sûr, tous ont quand même la capacité à. Tous ont monté en Bolingo. Là, je suis vraiment d'accord. Nous avons monté. I think Congolese people were very welcoming and whatnot. Mais I do think as well, when it comes to like. Peut-être dans la génération of I would say we're okay, like we can integrate with other generations, like all of this blah blah. We have no problem, but I think like génération peut-être les parents bon non tu as bien nommé hein, peut-être on a mon génération. You know, when it comes to intégration, allez comment on va battre à bas ta cabine. I think it's really hard. I think you guys find it really hard. When maman ça bah comment la banque d'école est belé l'école est belé nana n'habite l'école en réseau bah par exemple par rapport à bisoka bah africain surtout bah hein na région Afrique ou bien autre bah na l'école bah occidentaux bah bah en fait bikolo nyonso yaya bikolo nyonso pourquoi nazo ba to école ba te belé réseau ezaka kapo omoni baloba nini congolais azam te mamalamu ayamba na yi mais siko le problème est nini. Les problèmes les abyssaux généraux, voilà, il y a moyen. De aujourd'hui génération abyssaux, tu as un problème à s'intégrer, yaya. Génération abyssaux, tu s'intégrer, surtout abyssaux, tu s'intégrer dans les colonies. Nazana ba camarades ya ba Nigeria, nazana ba India, ba Pakistanais, nazana presque les colonies. On a été amis. You have no choice. Yeah. You know, c'est normal. Intégration, yeah, and a deeper level, you know, where you learn about their culture, about tradition, you take part, that kind of things. We don't do that. Like we have, if there's a problem, that's really what I'm trying to say. Normalement, tant Ubuntu aye panabiso, eza bango nefu. Let's do weddings. Most weddings, when somebody marries from outside of the Congolese community, they will go with the Congolese tradition. It's always like especially that. If they marry a woman, I mean, No, but that's the thing. Why does it have to be like that? Because to show that we love and we or we receive everybody, it's not just them coming to us. It's not just you, but you also going to them. The only problem is that merci. Tango koti na bolingo, bungi. Koti na bolingo wa bungi. Abosa ni culture ezalaka, famille ezalaka, mon difficulté ce que j'ai moi. Ozomona yango batembele bazobunga parce que azomona ki alokola na lingi, aya super na biso basa lebwe. Tolanda boya azomona ngo long chemin. Ozomona tokende ka ndenge tolingi tokende. Ozomona alors ba conséquence que j'ai moi parce que difficulté c'est moi tant au kutani na moto bolingi ko s'engager. Ils ont des choses faut ça ils ont faut ça est-ce que na ko s'intégrer ou bien na ko compromise. Yes. I think you can do both though. I think you can do both. Ils ont raté. Ils ont raté. Vous comprenez? Parce que moi je comme mingi ce que ça va tout mingi ba compromise. Ni presque nyos. Donc l'essentiel car yo lingi ngana pe la lingio tokende na biso. Donc azo ki pété que culture na biso tozala ndenge nini natali saye pe ndenge biso tozala mais mingi zaka lokola ke anda ke nyos automobile. Vous comprenez? Il y a moins de difficulté tozala mona que moto ake abungi na famille. Pourquoi? Parce qu'il y a mis qui nyos surtout à cause de bolingo. Non mais faut avoir les amis mi kota mi. Mais balobi bolingo eza avec la poto. Donc il faut attendre. T'es sûr comment faire comme ça sans problème t'es attendre pour mieux. Avec les mamigono sur auto manger est-ce qu'il va sur auto anda. Bolingo avec les yango ce que même ba dégâts. Alors na moment où il y a le bec eli comme moto a enseigné. Ozomon ceux qui moto a enseigné. Ils ont promis ça que moni na ba culture ça que bolingo ça kaka papa na maman na mwana bango ici. Mais ce qu'on a la culture na biso famille eza bongote. Bino mi balé bana famille. Bino mi balé beaucoup ten boza na devant ya kokoti ça va les deux familles ensemble. Basa ensemble pour na to make group wana. Mais les camarades vendent trop il y a enseignement wana. Question alimina tout n'est pas na. Et puis maman a tout na déjà. N'a pas tout na question. Parce que enseignement au besoin de la biso. Mingi na bino va parler na biso. Enseignement bino mona bozana mote.
parce que soko landeli toke malamu ngala uto bala sika na uto bala sika bino so bala kala ngana wali da nga uto bala sika parce que na ebete baba bo grand mo gloves ba ta makambo mais ligama to mais ligama lo beza boy ligama que omoni kiti na biso toza un peu likambo ya ko enseigner et vous avez un problème parce que toza ba structure moko boité ok toke ndaka boy et ça vraiment té ming surtout sur toujours na makambo mabala na mabala yo kuna futari 10,000 wa futari 20 wa futari 30,000 wa kuna futari 6 donc so de vandi boy o tareke tango yo kasiko ke yiba futari 6 ko o mitu na question pour la nini ya futi 6 en plus on landeli au moins pe ba to pe ba uta libanda wana bu futa ba moins cher qui a biso moko bana ndako beaucoup de moins cher ya ba moni ba jeune na biso lelo o ya mibali nazo ba ya mibali ya basi minité ya mibali o bazo ki ne mingi pa mindele pourquoi pas ba bige ba ngoza kuna papa nde muto ba ngoza organiser ma solo ba beti baba toke boke bo sebe na fête ba boche mo mvuya na bino ndi bo sala esili ya mona moni ba ko perdre parce que ta kanta mwana ki a fouti l'arte yoka moni ce problème des ya mwana ezali kambu ya to ba toujours que na culture eza ya malamu eza ya mabe voilà ya mwana bi photo longola makambo wana eza lo wa dim te ba longola mote but mimi na giza banyi ba lo wa dim non moi le problème eza ya mwana moni ya moni kambu eza photo ya mwana moni tant to ba likamba libala eza ka likamba deux personnes te vous comprenez mais eza ba culture no so tout kasi zela la yana zo ba te ah c'est ça kambu fo yeba parce que tant to ba likamba libala fo yeba eza ka likamoni et c'est mo pe libala ngo tango ozabi ke famille nanga na famille baza na kinya parce que lengini na libala bozaka bino mibale famille bayo kanate bato mususu wana famille ba parce que comment est-ce qu'on difficulté à moi parce que faut pas comprendre que libala ezaka likambo ya deux personnes te eza lisanga ya deux personnes baza na devoir ya kosangisa les deux familles ozo comprendre donc toza na responsabilité na pour famille ekola toza na kinya siko za ko tant bato mibale bakutani ngana yena ko ya part nanga yo na part na siko photo solo na malamu ngana za na posa na yekola yo faut yekola yanga parce que nazaka tenga fona kota mbime para yo kota mbime para ngana posa na muninga parce que le problème c'est que ça est soit moi est-ce que moi na moko amitiki na yeba ba melie c'est la roloba yeah papa bon au moins ezalaka et là c'est bon ngabo définir ma base c'est pour définir ma base pour comprendre au lobby le moko enseignement effectivement ba te belé ba habiter. Parce que ceux qui ont eu enseignement bien été base de l'autre côté, c'est normal. Nous avons lobby, nous avons 6 000, nous avons 3 000. Et nous ce couteau, comment on sait un bongo à huis clos. C'est-à-dire que si l'année, kaka na papa na maman, tout ça. Parce que l'ibala les années, l'ibala premièrement, ça n'a rien à voir avec votre amour. Il faut d'abord comprendre. Libala est un on a binoté. Libala est un contrat entre deux familles. Et pas un biso, il y a un contrat entre deux familles. D'ailleurs, jour Basolola qui nous dit na binoto libala na bino, au monde allait sur yo zagité, il n'y a pas zagité. Voilà. Tango eko sila babengi siko ok yo yaka biloko na zobe na zoate. Batikali otu na ote, do you love him? Do you care about this guy? Non. Congo Zarénine. Parce qu'il faut comprendre. Bon, ce que Kenneth n'a pas de détail, on a appelé ça quoi? Mouinda Coleman, parce que l'électricité est à la tête à moi. Alors, ils ont qui symbole, il y a courant. Voilà. Mais l'élo est ça nango et comment symbolique ça c'est le Congo c'est la première bila parce que Congo est un instrument ya musala ya munene na vie ya bato parce que munene ça lève biloko uta na sia mabele bien que l'élo bazolo na ba machine boy na boy mais Congo est un synonyme ou bien symbole ya eloko wana donc en fait ce qui tozongi na libala na lobby est un contrat entre deux familles donc ba kipé mamam na binoté. Pourquoi? Parce que il faut comprendre, moi si Aza Mutoyo assis à la guerre, c'est-à-dire Mutako Mupayako Lingasa Nabino guerre, mais Bobali c'est moi si Kimi. Donc moi si, il faut comprendre que les balles Eza Elo y a jeté. Si ceux qui n'étaient pas parents, parce que les parents na yo, moni moi liboso na yo, moni étranger yo zobe na wana, moni malam na bango na mabanga be tout ça. Alors tant que yo zo ya na bango, neti na lobaki na za open.
Mais je passe toujours beaucoup de temps, il y a à peu près, mais nazolo bango de manière subliminale, quoi. Parce que nakol lingate na lakisaïe position, parce que souvent, moi na salaka oyozo boya. Alors faut pas que ça ait non. Na makambo mususu po akosalaka yango obise nalingi mindele te aoya na mundele. Donc problème pour nanga eza boy. Nga personnellement makambo oyo ya concernant libala par rapport à ndenge biso ba congolais to salango na yebi yango parce que camarade nanga bali. Mais jamais maman ou bien papa nanga avant de singa bon zela tant sœur nanga yaya nanga wende ko bala papa nanga expliquer ngo kaka likolo mais I think problème oyo tozala na communauté congolaise ezaki ba parents bazwa katante pour la valeur ya congolese culture et pas na biso yango wana for example soki ngana kanisi ndenge nini na komema relation na mutu I always have in mind how white people do it or how COTV do it. To ye ba katende ngi bino ba para busala kiango. C'est ça have that knowledge. Yango ana tango to ya to kena ka pa ko mususu. We are so happy to compromise. Et tango bino hotel ba ka bo ba ko biso to lingite. To so comprendre ngote because like we don't have that teaching, we don't have that concept. It's not communication. Yeah, I think a lot of it has to do with obviously Manaken had just said we say like many times no rabbi no surtout à parents que la keno culture bolo la minimum ba culture you know but it's like what is that culture because nenka we don't spend time like we speak to vraiment okay ba luba par exemple là on va par exemple luba it's like ba luba to sala ba Congo to sala ba enseignement to sala moté même peut-être pas bokanza kango on dirait qu'on va non, même pas ça. Moi, je trouve pas même dans le mariage, avec notre natin, un mariage, parfois, like, bon, reflect, le passé. Bon, moi, la kende toko, là, c'est comme si toko, la dernière makanisi, wana. It's not true, to be honest. But we don't know. I don't know. Rôle, on a enseigné. Pour les parents, on a I don't feel like vous savez. Parce qu'on a l'angle, c'est comme ça, tout le monde a parlé de vous savez la montée. Surtout là, je comme par exemple, si tout le monde a ma balle à sun. I don't have nothing about enseignement. C'est quoi l'angle? Who's supposed to teach? Nani. Parce que moi, Zali, moi, ni bilo, monsieur Zali. Toye kolera. Tant que tu as observé peu makam. Des fois, vous avez pena pour on a été ma femme de Saro qui est à la boîte. Bilo, monsieur Zali, ndenge vous offrez de là. Oza ko apprendre que biso to vivre ka boy biso ekendela ka boy toko bana apprendre ka boy o ke ba fandi sa ba mona ba ni ko enseigner non mais eza culture eza mutu mobimba donc tant ngana za ko se présenter bosta chinois na ebise ke na congolais donc na banda maman na ebise ke pa na biso to damara fufu après Pondu après Thompson donc on va faire comprendre que l'on a chose à boy moi ni tant tu tant fanda pas na bino culture na bino on déjà dit bolia ka boye papa sala ka boye mama zongi sala siko ya biso ba congolais za nini ya biso ba congolais culture na biso za nini voilà kolia ensemble ezala ngo eloko moko ba notre sala ka moi les ali comme je dis faut comprendre biso culture na biso tozali ba tozaka en famille ba biso za en famille ezala biso te faut tu biso te mundele ka boti mwana azwa mwana des ans ban akukoli tele na politique ba famille ba lien na ye so ensemble et na bose ndé ba da chips ils ont battu nos sous famille ezali papa na mwana mwana isili voilà mais ça va bon dire pour ça famille bon ngo ko tsane that's another thing c'est là point mokolo ba bien omoni eloko bozoloba ba enseigner culture mundele akovana mwana nena ndako te abanda ko enseigner culture ba mundele ba culture ko ba eza ko ba vivre na ndako alors na makambo ya libala te papa lobi na makambo ya libala mwana oyo na kovandisa te divine aza na 9 ans na ba betse ke soko lingo bala te mais soki mwana ko oh il faut yebisaka ye mama na bali na 15 ans mama na bali na 15 ans na 9 ans te ya na 15 ans mama na bali eza deja mwana komi kokola ozotalisa ye sike bandakala obano bandi kotalisa mwana ndenge nini vie ezalaka tanto tozozwa ta kosolola toyeba to ba vie mbala moko tozoprofite ya kokotisa o biso toyebi ozomona mais sikoyo yango te oyo epesa raison mingi ke il faut ka kobima
ya Congolais nini te ezalaka bongo parce que tozokola na bango omweti na poto ndeti na poto tozokola ndeti master awa ye mpe koto ta bakola na mindele badiférence mingi na bana ezalaka te ya keo bango baza mindele bazalaka boye bango bazalaka boye non mais bata tokola biso tomonaka bana biso tout tozokola ensemble mais soko bandi yango dès le bas âge te eza problème eza problème bolimi si papa ndeti nga boye nga ntango nga alingi na bala eza te nga bayaki kopesa un conseil non na participer à bakinzonzi na yebi kaka ke c'est ça ekendaka bongo donc ça veut dire tokoya tokoswana tosisi koswana après wana na kofuta mbongo na futi veste na futi bon yango mpe biloko ifo boyesa biso lelo babiloko nyonso wana ezaka mpona nini it feels like it's a caprice. Do you know where we're coming from? For us, it feels like it's a caprice. So even if I'm a Congolese guy, I can come and say, do you know what? This part of Kinzonde I don't want. Or this part of Kinzonde, I go in there de me. After in there de me, I take my bags, I take my husband, and go. But exactly, but Bishop, we give valeur. C'est ça le problème. Au moins, imposer famille. Kasi bo yebite ya mosko za sko longo za lokola mwana devant parents il faut s'humilier. Bana nyoso tout yo kana lobby. Pour la rosa mwana fanda avandi mais na kati za hotel. To keza buna te. Comprendre comment la zolo. Za ni kamuge mwana devant parents au s'humilier. Alors ceux qui oyé na libala to oyé na mona famille parce que on comprend que famille est l'importance. Donc le colo oyé na dossier na famille. Alors tant famille a jusqu'au makambwala sko yo tiki la famille sko adina makambwala yo ko imposer te na lingi pesa mbongo te na lingi pesa liputa te non famille ba ko débattre yango ko ezali tant to ba te na ba te ba famille ko ba exagérer kama makambo non ko ezake normal faut la de la procédure normale ezake famille azo dina makambo ndenge sengeli ba cappuccino procédure normale ezali ba éviter soko tuni bango to banara ba cappuccino masa papa manjal oyo mutu nyonso akendaki na ndenge ni différemment kokele différemment ça la problème ité non ça va bé comment toke na asa to kosoma lipa moko yoso mbi te 30 livres na kosoma 20 ça madame te famille na famille ça ndenge nango atala ba shop so okuti nini bamapa nyonso ezaka boye bino ozaka waza o mwana nga kitoko na ele kitoko lokola sima kona kitoko okonfronde makambo te ozokomprendre ntango tozwa likambo ya famille tobanda kokompare yango te o na eloko boye nani non famille eza sacré likambo ya libala eza sacré esengeli bokende banorme ndenge esengeli mpona boza ezala malamu makambo tozoba yango wana yo ozoyeba yango estce bana nyonso azokola bayebi yango kasama tozoloba kasi te kasama tozoloba eza ke ntango boye na makambo ya libala ya famille oyekola ngo te ntango aye na makambo ya libala papa ntango ye ajide ya mutu libanda il faut azala déjà nango na mutu na ye donc aye na mutu na famille makambo ya libala basololaka ti nani ayosola mwana makambo atikala jamais kozala lese na yango abana ndeni papa ndeni obanaki mama obandi opete explication no mama this is a whole other topic of conversation. The way that most African kids do it is they meet somebody, they keep it in the secret, they're not gonna come to you when they see that they get serious and the guy is gonna say, okay, I want to propose, or has proposed already, then is when they will come to you. That's the way we've seen it. It happens in TV, among friends. So that's I think it's all a lot. Mimi na ngoza pe par rapport à ninga tozokola na bandako. Oui, par exemple, na ko exemple na age na comme na ngobe sina mo kansa mo tu vois ami like when I was a bit younger, peut-être on a moins de 25 ans peut-être na ko so ngapi mutu na sakana mutu nga, mais I can't come easily ka when na for na papa mun le longa comme na boyfriend, surtout comme boyfriend moi na so je weli nga ngote. Je me demande nabe comment is that boyfriend? Comment because that's how relationship starts really to be in this culture that we know, because this is the culture we know as well. And you know na culture congolaise
qui copinage on dirait existe à rater. Question mosusu non en fait nalingaki naloba mwa moke par rapport na biloko balobi wana omoni il faut d'abord comprendre eloko moko bana nyonso batangisaka bango ndenge moko te parce que okoza na bana 10 biso tovandi bakopesa biso nyonso fumbwa to pondu to lamba et obimande moko te mosusu aolamba ngo kitoko koleka biso donc eza mwana azalaka na sens ya observation mais de temps en temps na kati ya bafamille bamemaka bana mo ye azolobo nakenda na kinzonzi namonaki bamemaki ye ezalaki exprès parce que ekomaki temps une fois ye bango sikoyo na kati ya bafamille mpe ezalaka na bato bagardaka baknowledge et na rejoindre bino place bolobi ke baparent ebele bayebi ils savent pas ce qu'ils font they don't know what they doing. That's why on remarque that in about Kinzonzi, even your dad doesn't speak. Come on. Listen. How is it my own father, my mother? I say on my wedding when I'm the child, I'm the one getting married. Après la jumeau, on a compris sa grand frère. Pourquoi mes parents n'ont pas le battu? Parce que ezali justement démocratie en moi des arna Kinzonzi. On va benga impartiality. Parce que mes parents n'ont pas été émotionnels dans ma cambouana. Si qu'on fait moto azolo bangoza sans émotion. Parce que dans ça la Kinzonzi, na tuna mukomuzuso garçon et kobala moi si on a la zo représenté. Na tous les garçons on a est-ce que ça na banyongo par exemple. Mes parents n'avaient pas vu what? Pas bien parce que moi là oyo okobala été aux ana banyongo ba 200 000 300 000. Wala vini ni wala mwana nazokena. Parce que you have to understand, just because you don't know, it doesn't mean it's that bad. Parce que you know you're going to commit yourself for life with this person. So Kinzonzi, it take 5 hours, it doesn't matter. Parce que 5 hours, we try to figure out, Bato Bazaba Nani, are they for real? Are they going to look after you? Then be so to look after you. Because you're the one that love. But that, like I said, Nakate Kinzonzi, that love don't mean nothing. So you think in those 5 hours, however long it's going to take, you're finding out all the exactly. You will know. And we will know that this guy is patient. This guy is going to look after her. Moi, ma mobali akulanda mobali. Omoneti ye azolo bata on a bala ki boy tout ça. Il a évité mais nous on passait notre temps à ya au sol là, il bal là. Ah, c'est bon, c'est là encore. Il y a ça. Voilà le moi les chants, donc aussi il faut comprendre moi d'abord. One thing I will say and I will ask as parents, sometimes we kids we argue because we think there is room for argument because we think it's something that is negotiable, something that is like a caprice. If as a parent you sit down and you explain to me what's the importance of this is how we do it, the reasons because of that, and if you like me personally, I appreciate this. Okay, if my mom doesn't know, for her to say, do you know what, this one I don't know what it means, well I'm gonna go and figure out, or we're gonna go to and we're gonna talk about it, to sit down and talk about those things. And I feel as well like building trust between kids and parents, sometimes it comes from parents taking the first step on unveiling certain things and saying, okay, do you know what, the day you get married, me, I didn't know you have to pay money, or people have to pay money for this. Ah, we do. The way I learned is because one day I went to somebody's house and I broke something like a vase. And they look at me and they say, and I was like, wait, what? And then I went and asked. But in reality, I should have already had that knowledge with me for me to know. Because when I know that anybody that I'm going to date, if I want to honor my family because I love them, if I see somebody that doesn't respect my family or doesn't love me enough to love my family in that way, I will never bring them home. But because I don't know, I'll just say, oh, it's be fine, my family will compromise. Bon, question msusi yangu ezali. So, nipenda kuota moi kubadika. Question msusi yangu ezali ke, to moni ke, étant que ma parent, eza ok toujours comprendre mes parents besoin de love wana et pas ya bana mais to mona ba circonstance mususu eza c'est bon pour na mwana amema mundele que amema école mususu donc mundele ça peut y aller mundele ba parents mususu baza ko accepter na bango mais so comme eza école mususu et comme un peu moi kokoso. Non mais ça je regrette.
que parents qui nous disent ma poésie mondele mais au moins it boils down de nazaloba et ont toujours na éducation na ba moyens financiers parce que sûrement bazomo na mondele wana pona makambo mbongo et tout ça alors mais la ligne répondre moi mon kenelo mo tioloba siko alors que you need to sit down with your child about explain everything to you but this is what you need to understand when a woman's in love she doesn't listen Monique, now you're listening. But once you're in love, but only when they were in love, when they started the thing, they wouldn't listen to nobody. No. Yes, like it was crazy. No, but once people are in love, that's why nakati ya family na biso, they kick you out. They don't talk to you. They don't ask you how you feel because you're already in love. When in love, Barbara, il est tombé amoureux. Elle est tombée amoureuse. Akwei. She's not balanced anymore. So we don't talk to people who are in love. Donc, mais love, on a dit ça. Point de vue de la question. Donc, on ça peut y aller. Bah, pour qui n'a pas accepter, mais sur les gens, école Nigérien, Camerounais, l'école c'est un peu moins composé. Non. Ce qui est bongo et le papa ne Congo est vraiment regrettable. Il y a kolobake, toi accepter mon délai, toi bikolo mususu. Ce qui va parents wana, bazo sala ke ba boyi ekolo mususu wazi mon délai par rapport na knowledge na zana ngweza que bikolo wana mususu ba blessé biso makasi. Même na minute on na zolo baboye ko biso ba mama congolaise tozana pasi ya makasi na mitema na biso bikolo wana ne papa lobi likambo nyongo bikolo wana bazoya yo lokolo tomber déjà amoureux ozana se ozotelema te alors ozoyokela mutu te ye azui avantage ya banyongo na ye abebisi crédit record na yo abebisi yo okomi ozoyokela su mutu te alors bapasi wana nyonso na bana basi biso basi omoni bana mibali mwana mobali biso ba congolais en tout cas ba papa congolais na yebité mais oyo nga na yebi ba papa congolais pas nga mona banya papa congolais na bali pe congolais en tout cas mibala ba congolais ba yebi comment côté cœur na basi mais c'est plus ça bakate mais mibala ba congolais vraiment côté cœur bazaka bato ba faire souffrir basi te ozomona bazaka penza ba tuana te mais siko bana na biso basi nde tozolela pour bazo kende na maboko ya bato oyo bazo traiter bango te lolenge ba papa na bango ba traiter ba mama donc ezo kende non pour biso nyonso tokwai na ndako tomona ndenge ba traiter ba papa na biso ba traiter ba mama na biso ba maltraiter bango te alors ndako ko pe na za na libala yaya nazo ke malembe ndako na za na libala nazaka maltraiter te ozomona yaya yoka toke malembe bozela 600 bana na biso basi soko tali bango ebele babali mikolo mususu kende kotala crédit record ebeba akomi même azwatane voiture à pamba il faut ya kozonga na maboko ya papa lokola ba papa pe bolingo bana na bango eza makasi mbala moko mona papa no use my name non bozo sunga te tozala besoin na bino bozala bien bozala na capacité ya komi sunga pe bino moko bosunga papa eza bolingo eza question bolingo to think what are the reasons que bana biso basi bazokende toujours na babikolo mususu non ba congolais ba raison eza na mbebeli bana na biso basi premièrement na lobaka bana na biso nyonso na basi na mibali bana basi bana na biso na communauté congolaise first of all balingi easy money sikoyo bikolo wana bazoyela bango façon ya kozwa easy money na lokuta. Pour en réalité, bakoti pe mabala ngo baza pe na easy money te. Bazo ya kozonga ka na ndaka ba parents. Alors tout ça na posa na ngote. Donc eloko oyo ke ote na mundela ye yango peut-être ba parents mususu a préféré mundele. Pour mundele ayebi valeur ya crédit record a mutu. Ozo comprendre par rapport au ya bikolo wana. Na bien nanga ba bulimbi. Oui, loba. Liba les ara likamba crédit record te. Liba les ara likamba crédit record te. Parce que
bikolo ezala likambi ya crédit record te parce que nga naza congolais na koli na Congo na yebi batu babetaka basi na bango le roi congolais na mona na yebi te bon na yebi te ba bikolo mususu mais ya biso congolais na yebi o babetaka pena basi non. Et d'abord, il y a que Congolais a bête à moi si le roi est là. Mais c'est il. Yo selon yo, la point de vue na yo. Raison ni yo monique bande ko na biso ya basi ba o bien mibali bazo ke na bikolo mususu ke ba Congolais. Bon, na mibali na kolo ba ezali kambo ya nzonzing complot na basela bisona. Complot nzonzing nzonzing wana lo wana basala kwa pas moi. Voilà là des problèmes. Voilà mibali tu penses que là pas mibali ça problème. Mais au moins pe mingi biso ma ba congolais pour moi ma to bala mingi ba africain. Bon, na bato bazana poto quoi. Donc au moins que akepa mundele eza shortcut. Donc bala moko ayebi ke tu moni papa attention bazana raciste bon, on part. Étalité, on part quand même. Là mes parents ayebi mes parents ba reçoit pourquoi on a crédit record mais eza bien. Bon, toti ki wana ya pas si jiko les problèmes eza ke bande on a so basi ya on ngala loba na vie na ngande ya ngai mwana nga mwasi obeti mwana nga mwasi omona ipano attention asi me bible na okiti sango donc ngai aussi mwana nga mwasi te soko ni mo beti na mwana mwasi me pa na nga mona koje soki yo bali mwana nga yo bunoge yo beta mwana na ya shewe Oligi dot tete ya moni te ngala boya te ya moni mangama eza différent ba makamba ba dot ya mala il faut to topic musuto ba bande ko la biso basi bazokende pa bikolo bande ko la biso ya basi eza bolingo soka moni te tozoya likambo eza c'est quoi likambo azo na lo bagé bande ko na biso baza libre ya kozwa mutu nyonso ba kozwa o eza malamu eza ke bakende na place moko na maboko malamu ba parents mingi mitema na bango pe eza bien te o moni mwana yelo nigérien eloko aussi au kanisa muyibi et pourtant balobi la mort et la vie et dans le pouvoir elidi yalam yo si olobi na mbalo o yo pela muyibi so ba no yiba et quoi le problème la marocaine your point of view what are the reasons my point of view yes. Okay why do we go there? Okay, I think it's like in Spanish we have this saying that in the house of the person that does bafer, you know, the person that does jewelry, you will see that they eat with a spoon of wood. And it's because when you are close to the Congolese community, you see the good, but you also see a lot of the bad. So sometimes you think like the grass is greener in the other side. So you will go to some other cultures because you think, the problems I see in my house, the problems I see with my friends, the problems I see with my aunts, I will not see it somewhere else. But what people don't think is that in the other side, there's also problems that comes with it, which is absolutely fine. Now, in terms of why is it so easy for Congolese women to go other places? First of all, Congolese women, they are very beautiful. So they always catch attention of other races. Yes, it's always like that. And I think other African communities, they know how to conquer a woman better than a Congolese man would. And that's point de vue d'ailleurs. Donc, point de vue d'ailleurs, I can agree with what she just said, because I feel like going back to like my family to Zarakaka, I'll see, for example, how my dad treats my mom. For example, now this is just a scenario. I see as a man, I see how, or as a woman, I see how my dad treats my mom. And if I have male siblings, so in my head as well, I'm just thinking, okay, so when you go to a different culture, you see, obviously I don't know how they do everything, but you just see they have a different way of approaching women. It's almost like they have a lot more respect for women. Do you understand? So yeah, if you feel respected, what? Hello, Massa. But like, it's disrespectful. Yeah, fair enough.
na lettre na commis les lettres puis non officiellement maman na monique Ok. Donc, au fait, ngai constat na sali entre jeune garçon congolais na jeune fille, et ça que au moni toye na mboka moko, eza mboka bapaya. Siko on a remarqué ndenge tozo boko là-bas na biso ya mibali, bazo tanga mingite. Bana mibali bazaka caillou baza oluka mudo vite fait bandi caillou ala ta griffe ala ta bona bo wa parents effectivement alinga za vite fait voiture à luxe. Alors on remarquait jeune fille ba otanga mingi, alors comme bazo tanga mingi bazo koma beaucoup plus sophistiqué que we're not finding enough compatibility. Parce que you have to understand, Congolese women are very strong women. Strong people. So you also other people bazo ko notice kito ko na bio. Yeah, parce que because you're special. Yeah. Boza ba être mo spécial. Ya mo baza ko landa bino. Mais en réalité mutako koka parce que ba nzungu na nzungu et ya na mufinu ko na ngo. Siko ba mufinu ko na. Siko ba sika no zokende bako mismanage you parce que they can't quite handle you parce que you're a very strong person. Siko Congolese on y a biba msuba bet ba beta keza parce que azana ba tools te parce que a Congolese woman she's so weak, strong. Yeah, I think because you're weak. Yeah. I think if a man hits Exactly, because it's not as we knowledge, il y a faut manage yote. Alors azomo na kaka il faut qu'il y ait une violence. Or ceux qui are well educated, à maîtriser et yumo pe au monde que mobile nanga dona linga za ndenge za. Elle a besoin qu'il y ait une violence. Donc eza discipline, mais moi ce que je peux dire aux parents surtout ba ndenge tozo beaucoup là jeunes garçons, ba na biso mibali il faut ba tanga parce que ceux qui batangité ba okoka ko maîtriser ba congoliste. Et on peut bazo que des ba white women parce que ba ebi que kuna baza faible, kuna exigence exacte. Attends,